la famille makambo awa ya pasi pe mawa makambo ka ndenge toyebisaka bino. Je m'excuse. Kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya koinda, kolala kolamukana ya kobeba. Papa na biso boketu wa yambo nzambe, boketu wa yambo, la famille boketu wa yambo makambo oyo ekomi kosala pasi. Sauvons le Congo bandeko nanga, makambo ya koinda ya kobebisa makambo ya somo. Sauvons le Congo eye koluka makambo ebele. Makambo ango ebandaki na nani mutu aza à la tête ya Sauvons le Congo. Eza bongo parti ya Joseph Kabila Kabange bandeko nanga, makambo nde makambo concernant boketu wa yambo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande boye bibiso toyaka toujours soki dossier ezali, toyaka toujours soki ya koloba ezali, toyaka soki ya kobetela sete ezali. Na yebisaka bino toujours ke soki namoni nanga likambo te, en tout cas nazalaka nanga pressé ya koyate na lingaka pe koyate o. Soki bomoni nga na ye, cela veut dire que matière ezali et dossier ezali. Lelo toyeli bino dossier awa ya papa na biso na kombo ya boketu wa yambo bandeko nanga, toye tolali tolamuki na ba dossier ya boketu wa yambo, toye tolali tolamuki na ya koinda, toye tolali tolamuki na ya kobeba concernant boketu wa yambo. Qu'est-ce qui se passe la famille avant na ya kokota na mozindo ya dossier ya lelo e kozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et go salabiso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Voilà. Lelo toyeli bino bandeko nanga dossier ya papa boketu wa yambo, toyeli bino bandeko nanga makambo ya boketu wa yambo. Biso nyonso toyebi ke boketu wa yambo na ba ane oyo nyonso oyo eutaki koleka, ye ezalaki ka kofinga. Elobata bandeko mosusu babandeko kolobaka keno boketu wa yambo ezala afinga Joseph mabe, afinga Tshisekedi mabe. Donc ye penza atikala kozala na kote na yete. Boyebi dans la vie, mutu nyonso azalaka toujours nga naza mutu afachi, nga naza kabiliste, nga naza mutu aboye. Mais boketu wa yambo atikala kozala na kote moko te, ye abandaki kofinga se kofinga. Afinga Joseph Kabila Kabange na niveau moko bokoki kondima te. Afinga se kofinga Joseph Kabila bandeko nanga, en tout cas na yoka pasi. Na yoka penza motema moto na lobi me tata oyo. Tango aye kosilana na Joseph akomaki siko kofinga Félix Antoine Tshisekedi. Likolo ya kofinga Félix Antoine Tshisekedi biso nyonso tomonaki awa la famille ezalaki kutu atate keno boye. Bayaki kolongola ye bilamba mutakala na ye eyaki kobima sur les réseaux sociaux. La famille mutakala ya boketu wa yambo eyaki kobima sur les réseaux sociaux. En tout cas vandisa bato ebele kimia. La plupart à batu baganga baloba nzambe eza nini. La plupart à batu biso nyonso tokanisa ke boketu wa yambo akotika na ye ba makambu na ye po akomi komona ke vie na ye ekomi kokende en danger. Mais boketu ku aitikala na ye koyoka te, aitikala pe koyokela mutu te. Boketu wa yambo a continue toujours kosala makambu na ye ka ndenge asalaka. Lelo oyo bandeko nanga bisika o boketu aye kokota na yoki motema pasi. Babilo mosusu kande na yebisaka bino ezalaka toujours important to yaka koloba.
nayoki penza motema pasi ya makasi concernant Bokechu Wayambo na makambo oyo euti kokomela Bokechu. Lelo souvent le Congo la famille eyeli Bokechu bandeko nanga, en tout cas makambo ezali. Makambo ya mikete na Congo na biso makambo ya minene ezali kaka. En tout cas sans plus tarder, nazotiela bino nanu ba makambo awa ba dossier bolanda yango nga ya bino mama Etoiline Nest TV nazo ya mwa sima pona komeka koya ko continuer analyse na biso ka ndenge tozo kende nango. S'il vous plaît botiela nga ba j'aime ba commentaire na bino ekosala malamu et encore malamu mingi. Tolanda Bokechu Wayambo nga ya bino nazo zonga mwa sima ka ndenge esengeli. Tolanda ngataka Kabila nataka ye na 18 ans na ye na boya corruption na boya bambongo ya Kabila nazalaki na bagrafe kuna chef d'état-major général Etumba Katuma Moki Auguste Katuma Moki na 2007 inaebite ava kufa abenganga bona midi Bokechu Wayambo tika Kabila libre wana na lobi na midi natindela $300,000 nanu ozwa yango apres tokotala programme na soko olingi okoma gouverneur Équateur tokokitisa nga Augustin Katuma Moki na kokitisa yo ozwa totravaye na yo na boya mbongo na boya mbongo na boya mbongo pona amour a Congo. Kolanda biso so na tuni motuna wate bakolo balanga naza quand même na kati ya kosala moi lisa nonande ko Bokechu Wayambo sauvons la République démocratique du Congo tobi biso nyoso te moto azali na moto ezali Joseph Kabila Kabange oyo to kombata ki biso nyoso lobby et lelo ndeko Bokechu Wayambo ko ya proche na bango na kati ya mini conclave oyo lelo ba membre ya ba cofondateur bazali bongo kosala na ngambo na yo eske ozali ko banga te lobisa na ngambo ya gauche to pe na droite to pe na ba congolais oyo bazali kotala komba na oyo ya lobi non komba na biso eza juste komba na biso eza pona Félix te soi-disant Kabila te nanga te komba na biso ezali pona libération ya Congo oyo kocomprendre te etali parce que na bitumbo tozobunda moto moko bafutaki salaire aza te biso tozalaki toza balider oyo toorientaki peuple tobundisaki Kanambe tobundisi Félix to bata liboso nga kombo Kanambe bozo maintenir yango kaka eza nano oyo lobana ye yango en face tango bokokutana na kati ya sauvons la République démocratique du Congo mais tozoluka solution Kanambe Kabila azalaki na pouvoir areconnaîtaki biso te asalaki 18 ans na ye Félix Tshilolo ye wana pasali mandat na ye azoyimba mbongo na bandeko na ye atribalize mboka na bandeko na ye abomi na bitumbo toza bafigura te toza batere olobi ntango tokóma na mboka mama bibi yo moko omona plateforme na peuple mokonzi ezokóma parti politique mpo toza très populaire tokolinga te ke bitumba oyo biso tosaleli Congo moto moko aprofite nango nasepelisa yo Kabila aprofite nango nanga aprofite nango Félix biso to bafana kwiti na bango tinga nazali moto nzambe asalaki ngolu ya kobima liboso na Congo ntango bato bayebaki Bokechu premier mama bibi waki mwana moke
Félix wana bazalaki te, bananga bazalaki te. Mais tango nazongi na bundeli bitumba ya Congo nazoluka place vérité ça pour le moment. Nazozwa formation par Félix, nazozwa formation par Kabila, nazozwa formation par Nanga. Tango bokendaki na Kenya nalandaki bino. Ok. Natalaki ya malamu. Ozwaki nini? Hein? Par exemple na Kenya. Te nazwaki ke tona posa ya sauver Congo pour le moment. Tona besoin d'accusation te. Tango d'accusation oyo alingi accuser a libérer Congo. Même nde tovandi lelo soki militaire moko lokola Ibrahim Traoré abimi na Kinshasa maîtriser Félix Tshisekedi. Pourquoi appuyer? Vous comprenez? Bato bazo balem sou nanga. Ngai podo ngana ba nanga zali mal nécessaire. Mal nécessaire. Pouvoir nae ezoboma peuple congolais. Pouvoir Félix peut bomi peuple congolais. Donc pour le moment, ngai était que président ya plateforme peuple mokondi. Nazo chercher solution à Congo. Place au côté là. Alors, ndeko Bokechua Yambo, peuple congolais azali kolanda biso nyonso toyebi yo combattant de la première ère. Lelo phénomène moko ekomi na kati ya Belgique oyo yo pozo maîtriser te. Te nazo maîtriser. Ah bon? Phénomène kena na suka. Phénomène on a kolobeza phénomène oyo yakanga opposant humilier ye bosa la vidéo totinde la Chilombo. Oui. Alors bino na ngambo na bino boza na konini. Est-ce que bateau baza ko sala makambo wana? Baza ko utape pa na bino bozo ko sala double jeu ou comment? Mais qu'un peu ko expliquer biso. Ama bibitala âge na ngai on a se sacrifié na bitumbo na sali exil ya pasi nde nazo bato mosusu Kabila na bato ne bakomi ba millionnaire Nanga komi millionnaire Félix akomi milliardaire. Toi tu crois na âge na ngai na kosala liseki na combat mboka oyo l'État n'existe pas, République n'existe pas, mboka ya 20 millions de morts. Non. Les autres toujours condamnés en haut. Batakaki ngai bato basekaki. Nalekaki pa bapiero bato tout. Bakomprene te bino tu bolobelaki. Bato wana o bana pouvoir sans pouvoir. Bataki bakanisaki ke kotika Bokechua ya bolumbu ezali kokanga ye monoko. Au contraire, nana mona mutakala Yesu Christ te na filme. Amen. Nana mona humiliation à Patrice Emery Lumumba te. Amen. Nana mona bolumbu ya batebele tomonaka. Tomonaka pe film ya Yesu. Ya mukona kutu ya grave. Mukona kutu ezali ye moko alingi boye po aza ekobise na kindubisi. On comprend. Et moi liste za mulaye on a bakiseli okaka. Ba Mukuna, ba Michel Bakemba, ba Mozibe bango kutu ba bata Jésus-Christ vient bientôt. Bata lèvement l'église. Ne chantez pas la victoire avant la guerre. Il y a la guerre. Oh. Ah, mais comme ne chantez pas la victoire avant la guerre. Il y a la guerre. Ouais, moi, c'est ici. Mais il y a la négation dans son langage. Mais tu l'as pas besoin de la
Il n'y a pas pu pardon. Bandela est le comme Moutonano. Moutonano a fait position. Mais Bozo Bangani. N'a pas les autres de Kilanga. Oh. Donc, c'est-à-dire, donc, bino nga ndebo yoka naka, bino nga boso laka. Boliaka. Botonga liate boso laki. Bosa la ba virema. Mais jusque là, il a boso. Moketo yoso la kaka. Koso la kaka. Non, moketo na la liete. Na le na noté. Nalena ope le côté. Nasombi ape nda côté au terrain na sele. Non, parce que le côté. Quand on veut sabler, la chemise à peine. La cravate. Cravate, ok. Veut sabler. La chemise à kukuta na kaka, kukuta na pamba. Na sapata bande church etoko ngambo ndenge nina kebe sauver le Congo. Mais bino nga la vanda ke bino bobano mona ngaite. L'homme prudent voit le mal de loin. Lelo surtout komi koloba boye. Po bato bazala France dangai na face dangai bango bakanisi nga na yuma nga za aveugle nazomona te. Félix po akoma wana nga napesaki pouvoir. Ntango Félix anegosiaki na Kabila tunanga ngai ntango alongolaka signature na Genève ye na Kamere banégocie na Kabila afukami bapesi pouvoir Congolais nini abeta Félix tozotuna ti mpo tozosala politiki mpe biso to. Félix akoma wana asala deal na Kabila nanga pa aprokamaka ye Congolais nini abeta Félix ke ndenge nini okosala ondimaki bapesa pouvoir epai ya Rwandais soit ndenge tobanda ekobenga mpe nde tobengaka. L'homme prudent voit le mal de loin. Distraire bato te. On ne peut pas distraire quelqu'un bozoya boye bokanga boketu ya mavandi 30 ans en exil bino bozo bouffer mbongo Congo bozo détourner ba millions de dollars nalobaka kaka mpo moko nakokufa vingwana nakufa colonne vertébrale ekatala après basekanga nde basekanga wana eloko te oza na nini. Félix a négocié pouvoir. Félix a le droit okutana ko négocier na Kabila pa koma wana. Félix a le droit okutana na Kagame sans problème. Félix a le droit ya kokutana na Museveni. Félix a le droit okutana na M23 nanga na Doha na Qatar. Félix a le droit okutana na Moïse Katumbi. Plus grave, Félix a le droit okutana na Martin Fayulu face à face. Le président élu. Na président élu. Moto kutu abotolaka pouvoir en 2018. Yemoko. Président élu Martin Fayulu. Yemoko. Madidi. Afutana na délégation te mena Yemoko. Oh. Martin Fayulu Madidi Martin. Ya. L'homme prudent voit le mal de loin.
Félix na Martin Fayulu bakosolola problème eza te. Félix akoyamba Martin Fayulu problème eza te. Mais ok en 2018 Martin Fayulu a gagné à élection comme plus grave. Martin Fayulu a limbisa Félix bakomi lelo moto moko idéologie moko. Siko ngai mais andimi makambo dialogue ya Félix alingi asala ya union bandoki na Kisasa ye andimi sans problème. Félix auti na États-Unis sikoyo auti okutana na Rubero banyamurenge bakutani on a un problème te makelele eza te. Mes frères naleki mpona justifie te botika 2 poids 2 mesures. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais ako continuer na haine wana jusqu'à bato tosalaki politique otolobaki ke Kabila aza étranger basololaka na Kabila bazwa pouvoir. O comprendre est-ce que ngai Bokechi Wayambo nde navanaka boye Félix Lungwa depuis 2018 asaluka bato bobengelanga frère nanga Bokechi Waya nakomi mpe président tobundaki na ye basala yango te bakoya na baprojet bakoya na baparole na bango ya mensonge ya manipulation bakosi trop te bakosinga te bamikosa pourquoi bazolela. Ne chantez pas la victoire avant la guerre. L'homme prudent voit le mal de loin. Apegen nga nabundisa régime ya Kabila mais batinda bato te bakolongola nga bilamba batikanga mutakala te. Mais régime ya frère na ngai Tshisekedi oyo toliaki na ye totambolaki na bafete na ngai bato tu bazogangana to bazalaki barescasade balejeni mbobo le mosu azofinga aya mpe amela badaniela bapeti na ngai Chano Kabuya bamaître dona baye mpe na fete na ngai bavandi mais bango batindi baboma ngai batikanga mutakala na namoni te bazokoka critique te bazokoka critique te batinda nakufaka babomaka ngai son otie entre Kabila na Félix na naza le plus dangereux c'est Félix. L'homme prudent voit le mal de loin. Le mosusu bato bazocomprendre te soki lelo bakulutu na ngai José Makila na Frank Diom na Jean-Claude Veba balobi na ngai ke okomona Kabila na tokomona Kabila pourquoi pas soki balobi lelo tokutana tosolola toute la première fois mpo nasolola na ye te nayebi ye te namonaka ye kaka ndenge adirija ye Congo président ya Congo ye mpe amona ye nga ndenge nazala ntina lelo nazala na opposition soki balobi tokutana nakoboya pourquoi Bokete akomi kolabo Bokete akomi kolabo mpo akepa José Makila Bokete akomi kolabo mpo azosola na Frank Diong José Makila aza congolais te Frank Diong aza congolais te Jean-Claude Vemba aza congolais te. Est-ce que nzela wana poni solution ezali Solution eza totona na solution te
on voit le mal de loin. Kamboya est choqué batute. Donc ouais ambassa fiché pena donc eza oh ambassa la mona kobata ma Oh maintenant lobi oh est-ce que Félix a pouvoir et pas Kabila à combattre? Oh mon frère, dans sa politique, dans sa politicien, n'habite les nanga papi que nous na yo poso dans sa politicien, on a ça les politique. Dans la politique, beaucoup bunda et la politique il fait que la guerre ya baide. Non, il y a assassinat. Non, il y a qui jalousie. non beaucoup binemi. Félix a un ennemi. Aujourd'hui, Félix a un ennemi nangate. Un collègue nanga politique. Martin Fayil a un collègue nanga politique. Joseph Kabila. Mais maman, c'est bizarre. Martin Fayil bayokani bongo. Dans ce mois, on a pour 4 ans. Joseph Kabila est un collègue nanga politique. Nanga za collègue nanga politique. José Makila est un collègue nanga politique. Moïse Katoumi collègue nanga politique. Jean-Pierre Mbeba collègue nanga politique. Toi la carte politique. Pourquoi toi inana? Pourquoi tu as calmé ma mère? Pourquoi nous avons bien Kabila Nanko? Pourquoi nous avons mais Nabégi Kabila Nanko parce que il y a les gens qui croient que Bango va profiter et pas Kabila va Komawana, Ngasukona Tikala, haine. Yo Zalaga, mais comme Nanga Ichantum. Yo Bakaka. Nalo Bakaka, Zalaga Bongo. On comprend. Pour moto ya kosalela nga vidéo, ça fait akobonga lisu te. C'est vraiment la vie, non? Comment vous a chance mingi, surtout dans le 2 février 2020. En tout cas, bonne année, Nayo. Bonne année, non, bomba. Bonne année, commandant Isso. Bonne année, en tout cas. Mais, on a moni bino na makambu il y a Sauvons le Congo, il y a Joseph Kabila. Beaucoup mis à Sauvons le Congo? Non. Oui, au Luganini à Mamba. Mais tout le baga toujours, tout le baga toujours bundeli mboka, toza observateur na kati ya bandeka sauver le Congo, tona bato. Na kati ya sauver le Congo, tona bandeko o bazali wana. Tona besoin d'information ya koyeba nini ezoleka na Congo. Kuna epai mpe ya nanga tona bato. Tona besoin d'information. Donc, ce qui est épée, le Bourgoya. Mais kuna epai nebe tona bato. Tozora ba information. Bo makambo tolobaka ndenge nini. Moto ndo nzete nyama eza na kati ya nzete. Yango nde ekwesaka nyama. Tozoluka mboka ezala sauve. Tokozala chute baradiko te poka tobanga bato tokoyawa te tokomona Pierrot Lua te tokomona Frank Diongo te José Makila te tokomona Jean-Claude Vema te non twana droit toyaki toyoki tosepeli tomoni bango. Commandant Isso, bino boyebisa biso ke Kabila na Rwanda bobengaki police kanambi. Mais beaucoup mis na plateforme nini changer maloba. Mais on ils a boyé mamba sauvons le Congo. Kabila a su police kanambi te changer comme bazo non, je pense que au Kendagi na Kenya na charte na bango tiko mona biso to signé te. Même Léon la déclaration na bango finale au moni biso te.
Mais comme tous a envisagé comme un parti politique na Congo, il faut tout côtoyer les politiciens congolais et les makamboni na Congo. Donc Kabila. Ah, on a Moni Kabila, Mais souvent le Congo est bon, mais comment ça n'a été que atangi le mutolokola ni kulutu makila to bandane kala sans Kabila kulutu ni Frank Diongo to bandane na kala avant ça Kabila Jean-Claude Duvuma avant Kabila mais ceux qui ba kulutu alobi boya botika koyoka musika boya déclaration na bango finale to moni yango au moni ke biso tozai même na kati te tozaki libanda mais quand même comment là que avec la déclaration à Félix c'est ça pour pousser siko batu belé to banda ko comment là non ko anda ko imposer batu biloko batu bauluka kimia yo lingi bitumba yango to mande ko linga to zela to yo ka déclaration finale la bango ezani par rapport à biloko ko Félix a oti koloba. Mais justement ouais yango makambo Félix a oti koloba Félix a lobi dialogue oui. Mais et se tenir na Kinshasa, remettre en cause l'institution en République, est-ce que ça a raison? Félix, il faut Congo, ça a félicité. Congo, ça a Jean-Pierre Mbemba, Congo, ça a Bangote. Bangomo, Congo, ça a pays de guerre. Na moment, pendant 30 ans, Makila Bandekonabiso, ezotanga yo yebi nga na yebi mais lelo tomoni ndenge ye tilo la tambolaki partout na ndenge alandaki président Angola tomoni ki ntango ye alobi ke aosala dialogue na ye oyo aye se minduki ekontinue kobeta ndenge alobi wana akoyi baconséquence nango na ntango ya Kabila nakobengi lero Kabila nanko Joseph Kabila nabengi nanko siko bino bolela Kabila Kabila pesi bino pouvoir bo sepelaki bo komina ba mbongo lelo bo ketu ambo na c'est mon avis non comment vous a chance mingi surtout na le 2 février 2020. En tout cas, bonne année là yo. Bonne année non zamba bomba yo. Bonne année commandant Isso. Ah, bonne année en tout cas. Mais on a moni bino na makambo ya sauvant le Congo ya Joseph Kabila. Bokomi bata sauvant le Congo? Non. Oui, on organise à Mamba. Mais nde tolobaka toujours tobundeli mboka toza baobservateur na kati ya bandeko sauver le Congo twana bato na kati ya sauver le Congo twana bandeko po bazali wana twana besoin ya information ya koyeba nini ezoleka na Congo kuna epai ya pe ya nanga twana bato twana besoin information ce Tshisekedi a épé le boya ekuna epai nebe twana bato tozwaka bainformation po makambo tolobaka ndengeni moto ndo nzete nyama eza na kati ya nzete yango nde ekwesaka nyama tozoluka mboka ezala sauve tokozala su te baradiko te mpoka tobanga bato tokoyawa te tokomona Pierrot Loi te tokomona Frank Diongo te José Makila te tokomona Jean-Claude Zema te non twana droit toyaki toyoki tosepeli tomoni bango. Commandant Isso, bino boyebisa biso ke Kabila alaka Rwandais bobengaki police Kanambi
Mais beaucoup mis la plateforme nini bo changer maloba. Mais où ils a boué mamba sauvant le Congo. Kabila a sous police kanambe te bo changer combat non, je pense que au Kendagi na Kenya na charte na bango tiko mona biso to signé te. Même Léo la déclaration na bango finale au moni biso te. Mais comme tu as envisagé comme parti politique na Congo, il faut tout côtoyer les politiciens congolais et les makamboni na Congo. Donc Kabila. Ah on a moni Kabila te. Mais souvent le Congo est bon, mais kobo ça n'a été que atangeli mutolokola ni kulutu makila to bandane kala sans Kabila. Kuluto neni Frank Diongo to bandane na kala avant ça Kabila Jean-Claude Duvima avant Kabila mais soki ba kuluto alobi boya botika koyoka musika boya déclaration na bango finale to moni yango au moni ke biso tozai même na kati te tozai libanda mais quand même comment là que avec la déclaration à Félix c'est ça pour pousser siko bato ebele to banda ko comment là non ko wanda ko imposer bato biloko bato bauluka kimia yo lingi bitumba yango to mande ko ninga tozela to yo ka déclaration finale la bango ezani par rapport à biloko ko Félix oti koloba. Mais justement Wayambo makambo Félix oti koloba Félix alobi dialogue oui. Mais et se tenir na Kinshasa, remettre en cause l'institution en République, est-ce que ça a raison? Félix, il faut Congo ya Félix, Congo ya Jean-Pierre Mbemba, Congo ya Bangote, Bangomo Bapo, Congo ya pays de guerre. Na Momoyo, pendant 30 ans, Makila Bandekonabiso, ezotanga yo yebi nga na yebi mais lelo tomoni ndenge ye Tshilolo atambolaki partout na ndenge alandaki président Angola tomoni ki ntango ye alobi ke aosala dialogue na ye oyo ya ye se minduki ekontinue kobeta ndenge alobi wana mais quoi va conséquence nango. Voilà, de retour la famille nabandi ebela bato touti kolanda awa ebela bato touti koyoka ndeko na biso Boketu Wayambo nabandi ebela bato bauti koyoka pe bamafinga je m'excuse oyo Boketu abandaki kofinga Joseph Kabila Kabange. Tolandi biso nyonso eza kutota makambo kobomba te eza kutota makambo koloba te keno yango wana imataki yango wana kitaki biso nyonso to monaki Boketu Wayambo abandaki kofinga batu nyonso Boketu Wayambo azalaki na mutu moko te keno oyo nde ezalaki favorite na ye oyo nde abandaki kofinga te Boketu Wayambo ye akomaki na ye tout le monde azofingaka finga bato ebele tina ndenge tomonaki en tout cas Félix Antoine Tshisekedi akomaki na ye na suka akomaki na suka kokoma na suka oyo akomaki amimonaki kaka keno motoyo pona silisa ye ifo kaka na tindela ye bato baya kolongola ye bilamba bakenda ye kolongola Boketu Wayambo bilamba kokanisa keno Boketu akotika nde yango wana ayaki kokontinuaki ya makasi la famille lelo oyo tolala tolamuka Boketu Wayambo baye kobengisa ye na Sauvons le Congo la famille tomoni présence ya Boketu Wayambo kokende kuna akendaki ye alobi ya kobanda ko continue kobenga ka Joseph Kabila Kabange Kanambe ya besana na yeka kobenga ka ye Kanambe la famille a makambo tozomona ya Boketu tozomona makambo bandeko nanga makambo ekozala makambo ya mikete mais plutôt makambo ekozala ya minene Boketu aza déterminé alobi ye na Joseph Kabila Kabange bakobenga na makaka Kanambe makambo kobenga Joseph Kabila Kabange ezate pona ye Joseph Kabila Kabange aza na ye kaka Kanambe selon lui alobi na ye bongo ke ye Joseph Kabila Kabange ye mata ekita aza na ye Kanambe la famille
yango na ye awa koloba na bandeko nyonso kande boyebi dans la vie il faut kozalaka na ba côté na bino bozalaka na ba côté. Je sais qu'il y a de ces personnes lelo oyo mutu nyonso azoluka moi quelque chose mutu nyonso azoluka azala kuna mais ekozala vraiment important izalaka na côté na yo eza vraiment important babiso oyo tosalaka bémission na ba réseaux sociaux ezalaka pe facile te mpona bandeko mosusu surtout babiso moi personnellement en tout cas nazwaka ba message ya bato na bapaster lelo bakomi kotindelanga ba message ke bakotindelanga bato baya kobetanga baya kobomanga botika kindoki chers compatriotes makambo nyonso tosalaka ngo mpona kongo na biso ekende liboso tosalaka likambo te keno mpona koya kosambusa kongo na biso ezalaka bongo te soki tomoni basala nzambe bazosala makambo moko ya buzoba biso en tant que bacommunicateur tokoya kobetela ngo sete tokoya kolobela ngo ezalaka toujours bongo. C'est vraiment important tozala bato moko keno biso eza kaka soki indi soki bebi soki sali boye ça n'a pas de sens s'il vous plaît ezalaka na sens te. En tout cas courage na Boketu Wayambo lelo oyo akoti na Sauvons le Congo groupe penza ya Joseph Kabila Kabange kuna nde akoti la famille tomoni déjà ba Pero Luara bayambaki ye kitoko tomonaki ba Bibi Kapinga bayaki koyamba ye kitoko batu penza ya Joseph Kabila Kabange omoni yango na lobakata na bato Tshisekedi ba oyo bazosutenaka Tshisekedi bozala na bakote na bino ba journaliste wana bomibimisaka ba journaliste ya Joseph Kabila Kabange baza ba journaliste moko babangaka te bango penza bamibimisaka bato mosusu tomonaka komi bomba neti ba journaliste ya Tshisekedi bango penza bamibombaka mais tandis que ya Joseph Kabila Kabange bazalaka na bango po bayebi makambo oyo bazolukaka. Courage na Boketu Wayambo prière na biso ezaka keno o changer lisusu te changer nanu kombo ya Kanambe kobenga lisusu Joseph Kabila Kabange Kanambe te benga yeka na kombo na ye Joseph Kabila Kabange parce que wana yo po koti déjà na groupe ya Sauvons le Congo donc ndenge oyebi awa makambo ezokende koyinda makambo ezokende kobeba Joseph pe azozonga sima te na yebisaka bino chaque jour Joseph Kabila Kabange aza déterminé ya ozonga na Congo yango bokomi komona na ba journaliste na bato ya kolobela ye azoluka bango partout de son côté azozonga na esima te muto azolala mingi eza Tshisekedi azolala pourquoi parce que ye ata bato ya kolobela ye ba communicateur na ye bazalaka ya kobatama omona bato moko olie bokota na mozindo ya kolobela ka Tshisekedi bango wana bakotaka pe na mozindo te bazalaka neti kaka likolo pona kolobelaka Tshisekedi bazalaka ka likolo pona kolobelaka Tshisekedi ce qui n'est pas normal. Soki bolingi mutu na bino normalement vous êtes censé et obligé ya koyaka kolobelaka ye boza censé et obligé ya koyaka kobetaka lisolo bozalaka batu te keno yango wana imataki yango wana ikitaki yango wana lelo toye komona ba Boketu Wayambo bango wana lelo publiquement baye koyamba ye keno akomi mutu wa Sauvons le Congo sikoyo bato Tshisekedi groupe na bino ezalaka nini ka IDPS bino wana olebo luka nini Boketu Wayambo depuis kala botikala koluka Boketu Wayambo bino boyaki pona kolongola Boketu Wayambo bilamba siko na minute oyo bozalaka préparer Boketu Wayambo akosasa bino na ndenge moko kusakana te likolo nango toomona bandeko mosusu bazozongisa ba video ya kala ya Boketu oyo afinga Joseph Kabila Kabange. C'est tout à fait normal. Boketu afinga Joseph Kabila Kabange na série wana na nous servons le Congo itikala koyamba ete mais kilelo oyo Sauvons le Congo eye koyamba e donc cela veut dire que la famille a commis ya Sauvons le Congo dans ba vidéo na ye nyonso bobo sana ezalaka bongo na kala wana c'est tout à fait normal bokoki ko bimisa nyonso oyo afinga Joseph ko finga na ye wana nde esali keno lelo bato ya Joseph Kabila baye ko approcher ye lelo bato ya Joseph Kabila baye ko ndima akota na groupe ya Sauvons le Congo ce qui est normal. Donc eza ba bilo mosusu bo comprendre ba vidéo ya kala bobo sana Bible ngo moko kuto yebisaka biso to bosana ba événement passé soki Bible yebisaka biso bongo na mafinga kala nyonso o Boketu Wayambo afinga Joseph to bosana kaka tokoki kotia ngo en considération te tokoki kotia ngo na mutu te keno ye kuto afinga Joseph afinga ye mto liboso pe mto suka bato bafinga ka Joseph bazali matin midi soir
bazali bafingaka ye et puis likolo nango lelo baye kokutana na ye ale makambo changer. C'est comme ça. En tout cas, courage na papa na biso boke tu yambo. Tande la lobakango chaque jour bu courage penza na côté na yo. Nzambe alola a continuer toujours kozala na elongo na yo. Baloba bongo. Mafinga na yo lelo esali keno okota na groupe ya Sauvant le Congo siko kuna yo ozalaka na yo netre ofinga ka batu nyonso kuna lelo okomi ko dépendre na bango nde ba obanda pesaka yo matière obanda kota ka yo moko te keno nga wana na TikTok na kendo kota live nga wana na kendo sala vidéo boke tu yamba isala makabongo te. Donc il faut déjà oyeba esali makabongo te. Donc tiango na mutu ke na ba groupe nyonso bakota ka mibeko ezalaka ba principe ezalaka il faut kolandela ka mibeko soki olandeli mibeko te ekozalela yo pasi pe mawa. C'est comme ça. Yango ka conseil oyo na lingaki na pesa bokecho. Voilà. Bandeko nanga na profiter na pesa pe moi conseil kande boyebi conseil nanga ya lelo ezaka ka kopesa conseil na ba parents bomoni soki oza couple ezana ba fiel moko boyeba ye ko solliciter bo parrainer bango s'il vous plaît. Soki bino na mariage na bino bosi bo échoua malamu boyebisa couple o elingi parrainer bino ke mo bolingi bo parrainer boyebisa bango ka keno biso kutu na couple na biso ezalaka koswana toyoka na kate biso kutu na couple na biso esi ekweya nango tozoluka ka divorce ke bo parrainer ka ba couple moko songolo pakata boyebi bino moko keno yo mama marraine na parrain boyoka na kate na ndako bozalaka puku na nyao ekozala bien te. Lelo tokomi komona ba scandale ebele. La plupart des gens batonaka biso toujours pourquoi ba mariage à lelo oyo ezoumela te neti ba mariage à kala. Ba mariage à lelo oui bien sûr ezoumela te. Pourquoi? Parce que moi sina mobali bakoki na bango kolingana bien. Mais soki bakie kokweya na couple parrain ya ba o déjà baza na bango bien te. Bayebi ko se maîtriser te, bayebi ko vivre te. Au mona marraine akomi kopesa conseil na fiel na ye selon ba makambo ya zo vivre kanandako. Fingaka mobali kosokola bilamba mobali te kolambelaka mobali na yo te tika ye alambaka ba fiel pe mosusu ye azolanda marraine muto alobaki marraine akomi kolandaka marraine oya yebisa ye marraine azopesa ba conseil selon mariage oyo ba condition ba réalité pe oyo azo vivre na libala na ye. S'il vous plaît soki bomoni ke mariage na bino eza bien te malamu bo parrainer te. Batu mosusu bazuaka ko parrainer ekomi neti lokumu eza makambo lokumu te yango bozo échouer ondi makaka na nzala marraine na zala parrain mais tant ya ko visitaka bana na bino bozalaka nango te ezo salaka pasi pe mawa bablo mosusu bandimaka te.